Papa, on me dit que na plateau. Après, on va faire. Vous voyez, nous avons la pote faire, il y a faire, il y a base na faire. Ma vie, on va faire la pour la faire. Na famille, on a ébay. Moutabima yewana. Et toi, on a yewana. Asimo kabana ba vida imana boma mutute. Ay sale ma bete le net kana boma bino. Tant mengo poto ko boma na yolo, tata na via zig zamonte. To beta masema so famille na bango acho. To beta masema susu na ba ah. Maka mwana na zap na linga monte po. Nakosala pour la nzoto nanga sili kosala nzoto yosengaki ngai masanga nzoto esaki olingaki elamba ya mokia somelaki Il na plateau après on va faire. Vous voyez, nous avons la pote faire, il y a faire, il y a base na faire. Ba vie na bango to ba sala kana pour na faire. Na famille on a ébay. Mutabima yewana. Et toi na yewana. Asimo kabana ba vida imana boma mutute. Ay sale ma bete le net kana boma bino. Tant mengo poto ko boma na yolo, tata na via zig zamonte. To beta masema so famille na bango acho. To beta masema susu na ba ah. Maka mwana na zap na linga monte po. Mafuta matao hein. Mafuta te na mone belé, na mone belé, na mone belé. Et rappelez pelo na mone belé, rappelez ingako. Rappelez na mona na famille moko. Comme si ne votait na bagola. Ma père na ça na chani, biro moko na papa na fait. Papa fait comme papa because. Nam d'ailleurs comme papa fait because. Ba yemba na catholique na Saint François messa la te bango de. Na banda ko yemba. Quand il y a messe, ma père, l'église a messe, la papa nanga. Papa n'a pas grand à chanter, mais la messe a il y a cadre de la chanique. Il y a cadre de la chanique. Papa n'a pas mis service à il y a mécanique. Papa n'a fait administration chanique. Tous les hommes on a bureau na bango. Famille Bataring. Il va comment là-bas? Bataring. Botanga. Bataring. OK. Baumbu. Bategebu bakoloma bele. Mai bi famille. Maman a fait maman qui est bien en na téléphone. Moi nga boni na ndako et ben ba mère benga pesa ba connaissance benga père benga pesa connaissance à contribuer donc maman a biso na bibi bango collègue ba te belé ba tout ba landa ba ndeko na musique presque simbate on ko so ba pesa na mutu mo la famille na musique et radete OK mais na obete la yo docteur Nico avec na yane de somo ba ba na rate boete loi ba pesa ka leki nen ba vo mari mara beta musique asuka pa kufa ba ko sela loi mo makam asana accident na sert na soki tambo na bandundu na kota wenze mère en kufa atikare makolo handicapé les gars bavo mari mari le plus beau ba guitariste à Congo l'homme a pexé musique à kota kufa bon bato amema na poto amema gigola amema ligola na poto amema thierry gola na poto boete bozabe ba doki boko edete oh vieux années ninga na benyo pe benda kunati bongo te de faut faire ça nini ti le là edaka bango kaka aidaka bango kaka c'est biso ba mosaka ba porte parole Habillé fait des frères mingi même d'accord bon voix ça pour na yé. C'est trop le polémique. Qu'est-ce que ma famille na côté trop na boya. Té. Na boya. C'est une bonne na mo so melinga lipa we denga. Acha combien? Et t'es une biso. Oh. Moi la faire Davina à la tirette. Mais hier au lieu de moi la faire Tazan. En France, vous comprenez déjà?
Pourquoi? Ok. Donc faire il fallait aider David, n'a pas l'anga. Mais t'es inga, et t'es ibiso. Oh. Non mais t'es iba tout. Nga la boyo aider son de côté. Na ba aider ndeko ba tchake na compagnie noté. A kweso. Ok. Soyez boulot chef du personnel ba nini. Ah? Ndeko na compagnie na teti. Ok. Ndeko ba def sake mbongo te pa ozo sate mko ozo robenga mama ko telikambo. Ok. Ndeko ba kabelaki. Nga ba musicien tout o ba ndeko na ba landa ka bango ba lingi boulot te répéter ye concert il faut benga na bango. Aliyo to benga na bane. Oh, benga na ye ke boulot na yo. Soko boyo mona makambo. Ke de meto kundi te mo na kango. Nzoto. On est pas passé de pour la na lalité. Ok, ndoki qui ne connaît pas yena coniquer na bona ti na ki Jonas kele Oh. Ok, oligele. pourquoi tu iras l'obité Suzana ya no polo belo te faut tu na ya nakosala nini mpona nzoto nanga silikosala nzoto yosengaki ngai masanga nzoto esaki jolingaki elamba ya mokiaosomelaki faya bafere te babudiste wana eza bango te sadi kwa ngai ntake mosali na nzambe na okende na solo fere azalaka ingrat irreconnaissant makasi fere yako bakofi te yebinga na bibe fere ntango mwana naka soki na boloko na poto mais fere aye akeko epa ya Moïse Mbeye fere wana tokopanda famille te Gigola fere ana kati na ete Gigola mo lokola yaya na fere gola azane toile na ye akomi boy ifo ngana leka fere gola yoka ye maître Gims na jadu Gigola akotaki nganga ya succès ye moko. Ça n'a rien à voir avec faire gola. Bon longolelo ko wana. En fait après qu'il va condition cha makolo. Te mukuna zaki na sentiment. Amo va faire un musicien na zoli babi na peut pas faire. Likamba faire ya Gigola na lobaka yango kala. Faire azana katite. Si tu na stade de martyr. Oh ye motabomi pas ça la plein stade de martyr. Faire azali innocent. Si vous avez condamné faire gola pour nini, faire gola n'a rien à voir. Et ça dit moi non. C'est de moi qui ça pour me faire gola. Et puis mukuna. Tant on dit tout ça va dériver c'est abiki. Liwe kota swap. Faux prophète, faux prophétie. N'est-ce pas mukuna basila. Ba mukuna banzambe za yapana bangoja. Botika kabilo ko musuna sentiment. Na lobaka na mwana gigola yo zalaka te. Bomemela ngai. Mukuna n'est pas prophète. Ndamba pesi cadeau na moto na moto. Ozolanda a pesi moto. Yo moko bi okabola famille te. Ça dit quoi? Faire ndé, le quoi za musicien, moto na liboma ya leki na ye. Prophète Ngefa. Prophète Ngefa lo sako. Masanga izo somba mabasi ya minene bazo tula grave. Prophète Ngefa lo sako. Nzokwa tout atolo na zamba te. Po ete mbolo kazanya malokola ye. Ewo, Prophète Ngefa lo sako. Telemi lokola bato bosusu ntaba imboko bebe. Pesu ça lo sako. Chokolilo ndema. Chokolilo zanga chu. Oh mona ngali bala, zanga chokolilo, oh mona bijou musika. Prophète Ngefa. Tout banana na lo sambo comme dans la coutume Seigneur natondi mokolo na lelo Lamentation chapitre 3 37 à 39 yo bongisa mokolo na lelo tokutana mama ministre mama bokoto na kati ya plateau oyo lokuma sando lezonge pana yo pesa imayele bwanya sagesse intelligence mituna na ibiano na ngai yawe ngana kokokate na Saint Esprit Jérémie 33 verset 3 akita po itenalo ba bosolo rien que bosolo to peti pe mboka ko maboko na yo ba kondition maboko na yo kolo yo banda pe sukisa na biso na komona tata pe na mwana na molimo santu amen. Amen.
Amoni betulingi bila soza pokite pakito kwa mwase utakase na motema kijijitale kanga matoyi pa wakale abosani ba bienfe na banyo sotwe toleli jie talasi mazonga moto toleli jie talasi mazonga moto Hey!